ne va pas. Mais ça ne va pas. Tu sais qu'on a un été aux Akutuna, ça va. Ça me lambela qui déjà. Au show me lambeli d'ici, on a au show me lambeli ngana no na migedite, aux Akutuna, ça va. Yo linga ka fufa moto. Asina lamba qui déjà. C'est bien. Pour un moto, on a Zakuluba. C'est na migedi yango. Mais ils ont déjà la moto. Tu déjà mal na moto. C'est bien. Ce gars est belle na au servir. Yango mona na yaga, na dinga ko yaga ka retard, on a côté des autres sur loin. On a raison. Tu ne yava, na kota ka mo. Moi makamyo zana. On a vanda côté raison des arangwa. Yo mo mto bisaka biso ki to peso fufu a moto. Ya mulu tu pete me ya masango. Termuso ezate anyo bezate. Mais yo linga ko ba olamba na misu na yo. Uko chana termuso ta. Loko pesi nga autorisation na bana osala. C'est bien. O kene match de. Navanje na ndako da. Ah va otala ngona ndako. Bon, loko ape obimate. Loko profiter na yebisa o maka mwana ko yebisa ngai. En tout cas, ça va très nécessaire. Na ko bomba nga monte funa na komisa ngwe pa na. Makamyo yo zo dengo yebisa ngai. Tene makamyo yebisa na yebisa maka mwana. Mwana selinyi. Mwana yo yebisa nga bike azai ko vivre déjà na mbali moko. Nga na yeba kité, yo po yeba kité, mais mbali on a proposé que abalaye. Ya on a posé que ba question atali singa ke ye na mbali wana a Monique aza bien par rapport na ba acte o ndenge bazalaka bango mibale. Yango wana nga yebisa ke na bité, nga na kokoyoka ngonga moko te po toza biso mibale na papa na yo, il faut na komisa ngwe papa na. Bon, tant na sololi na mwana, nga na yebise na bike na ko suka na likambo wana nga moko te. Po mobali wana za na posa aya ko bima epa na biso. Yango na yebisa ki mona ke, il faut na yebisa ngwe pa na yo. Po yo ndo za tata na ye. Esther. Oui papa. Makambo yo tango yebisi yo. Décision nini yozo. Tango yo ki message wana yebisi. Tata. Décision ninga na kozwa na place na yo. Tango ya yebisinga, informer nga. Yango ngai pe na yebisi ke na koyebisa yango papa na yo. Na kozwa décision moko te, aussi longtemps que yo zali. Ah. C'est-à-dire mwana yo yebisi o jikambo ya mobali. Uzana eloko moko te kuyebisi. C'est uzana d'accord na. Naza d'accord. Naza kutuna yo po uzana eloko yokulubate. Yango naza kutuna yo, c'est-à-dire uzana d'accord na. Tatu, naza d'accord na. Ah, ça c'est bien. Yo kangana. Zoni ngolo bani? Yo kangana. Mwana oyo akoli na maboko na biso mibale. A décevoir biso ata mokolo moko te. Lelo aye koyebisa biso ke mobali azolinga bala ye. Bon, toko sunga ye na ba moyen mususu, mais toko ki kozala dire te. Ah, to c'est grendo. C'est je vous d'accord. Vous êtes d'accord na nyonso yo tout nous solo na mwana na yo. Nous sali de nyo, nous solo aussi o jimi siko yo meba kadi ambo na kusala ni. Na boye. Hein? Mubali wana isike. C'est-à-dire yo yebi mubali wana. Uyebiye asala kwa wapi? Mubali wana ndeko nzo wana asala kwa wapi? Omoni naza awa. Ndenge nga na apprendre yo, ndenge pe mwana pe apprendre ngai. Donc nga pe na yebi mobali wana te, yo po yebi ete. Mais asalaka na entreprise moko boye na yebi te soki asalaka wapi. Tango ya koya, ndako ya ko expliquer biso esika ya salaka. Ah. C'est bien. Problème ezate papa. Yo ndima kaka ya to yambaye to yoka ye o ya koloba. To sa bazoba te papa. To koyeba ye ndenge ya koloba na ba question to ko poser. Si je lobi mwana continuer tout là c'était. Si je ndongo lobi mwana akukina jibala na ye akenda kuvala. Oyo zo koloba yango. Exacte que ngana loba na place. Kana ji ngana za kuluba te parce que so lobi. Uza d'accord na nyonso tunde ngoza kuluba. C'est ça? Na kusala ni loko kusala zate. C'est bien. Pour la kusunga yo na mwana na yo nous allons kibia. Pour bakambwani zalaki na mtu na ngate. Pour mwana wana ndenge na bandoka ni seliye yu yebi angote. Alinga kikende na poto et pas mimimenga. Akende kutangela wana ji. To boye yango te. Mubali ya mimimenga atinji biye.
pele mulaso soki mbongo ezali papa okokotinda ta bango nyonso mibale bakei esala makape ti makambo wana nakukutango te sebe yebisa mwana na yo telema lingi makambo ya tulasi te kako na problème to nakusolo na ye nakupesa ye réponse oyo ya yo opesi nakosonga naye na yebisa yo po yo yanga en tout cas eloko nasengi na yo olimbisa eza te ke osilika ntango mpe kosolola na mwana oyeba ndenge nini ya kodialoge na mwana eza te osolola na ye makambo makasi makasi eza likambo ya libala mais mosusu mpe nde yo soki ngai nayebisi yo nakende ata na église olingaka te nasala boye olingaka te heureusement ozwanga mwasi ya malamu oyo ngai nakomprenaka yo yo mpo oza facile te ya kovanda na yo naza difficile oui nalinga o mpona nini oza difficile papa bon yo ozoyebango te kozala difficile oya kosilisa nga na nani wana kota Mais respect patron, fais aussi une guerre. Oui patron. nazotala kobonisa ata ozote mpona nini nakotelema neni zanga sina makambo naza nango nayebisa yo nangi nasenga likambo ya suka omoi makambo yo ozala nango tatuane pingana no mona nyonso oyo oza koyebisa ngai eza kotakati na motema na yo c'est-à-dire omisentir mpo ozwa engagement oyo oza koyebisa ngai okuvize te okende nano na tulasi na yo ti liboso mais ni ozwa engagement papa ndenge naza deja marié ekoki mpona ngai te papa problème te eza te même licence wana nakoki kosala yango to mobali na ngai efe problème te mais déjà esi na avancé naza déjà gratuit nakoki ebala mpe desili naza boye leto nazelaka balicence wana nakotangela yango epa na ngai eza déjà ya mpa na place natangatanga ebimi naza na epa lokola occasion emonani chance nakute na chance nabala na ngai okutani na chance sibia le garso wana oza koloba wana asalaka wapi c'est un âge d'une société de la place papa aze aza ekolo nini aza moyongo aza moyongo baparana ye bazali awangi baza wapi oui papa bango nyonso baza vivant baa na matadi ka c'est bien dit presque osi okolia naza kolinga kaka bolamu ezala likolo na yo na vie na yo na ndenge okosala faye na yo na bote yo moko awa sinakokolinga te moto aya kosala baventure mpona oyo eza na nsima na yo telema yo osi osololi na mama na yo o osololaki na mama na yo avant osolola na ngai nusu nosololi nobongisi nyonso to nakokangela yo motema te oza kosala basentiment na yo kasi ntango oza kosala basentiment okontrole lolenge nini oyo oza kokende kosalela basentiment na yo mpona lingi te oya koyebisa nga lobi na banda komona okomi kolwela na kati ya ndako wana eloko wana na lingi te oza koyoka osala nzela na yo na ndenge ya kibi oza mokolo ntango oza kolwanta mobali wana ndenge noza kosala makambo na bino oza koyeba nyinyo eza liboso na bino me mpona koyebisa yo engagement oyo oza kolinga ozwa eza facilité mais kasi ekozala facile soki noza kosolola na moto oyo oza koloba wana c'est bien ya moma oyo nakoyebisa yo auti obenga ye ayelanga na ndako awa namona ye nayeba ndenge tokosolola na ye nakokangela yo motema te oza mwana na ngai yo nalingaka mingi namona ye toyeba ndenge tokosolola
eloko na koyebisa yo na kosenga nalingi komona yo makambo abanzela te o bakutaki yo telemaki na wana mobali na yo soki na kwe nalingi bongo te telemo yo kosenga nzela siji nuyebe sika nini nokubanda kuvandela na balabala te asa siri oza koyoka ndenge baza oza mwana tokoti yo moko kasi toza kolinga yo bota po osala famille oyo biso mpe tokosepela na bakoko na biso oza koyoka responsable, la raison pour laquelle Alingaki a tout fait je sais. C'est bien. Il y a d'accord, et un d'accord. Dans mon pays. C'est bien. Ok. Bien, il y a un peu de sécurité. MCC. Je, maman pesa que vino ba café na vino na ba sukari. Boye patron. Pesa que vino? Boye. C'est bien. Pour na zalaki na patron na vino ulo mbunda. Solo lagi na makambo ko boye. Zawu je na kipu na vino ndenge ngiyaka. Na bisu tuba ke ndebo. Kasi yo za ko chikala. Boye patron. Oui. C'est bien. Ok, ndako yebisa uyu bazali banda wana bazamuzela bavanda na zawo yokuselela ngena bino. Yebisa bantu bandi shika moko na zawo. À vous ordres patron. C'est héritier. Como yangwa. Héritier. Oyo naza kotuna yo. Naza koyeba te. Eloko nini nani oza komema yo na ndako na ngai. Nayebi te. Kasi soki nalingaki nayeba yango bien, sijili aza mwana na ngai. Oyo oza kolwanda. Oza komona mwana oza komona wana. Aza mwana oyo ngamwe mema kadi ya mbuzi na bota moko na vi na ngai. Na mama ndenge oza komona yawo. Eloko nini nano eza koimpressione yo ona mwana na ngai pesa nayebi te. Mpe nakokokanga sentiment na bino te. Ntango yo osi okomi mwana na mobali osi ozwi deja baengagement ya mosala esika oyo oyebisi ngai soki ozangani wana sijeri osi okoli. Ntango mpe oza koluka ozwa engagement ya mwana ya bato obala sijeri osi okoli. Nayebi te. Natuna yo nani ubanje epa na bino anyi obioza epa na yo. Papa, je suis chez moi. J'ai pas de yo. Na famille na bino nous avons combien? Vous avez quantième na famille? Baboti biso misatu. Naza mwana liboso. Ah. Oui oui. Naza na leki moko ya bali na moko ya mwasi. C'est bien. Omoni mwana na ngai nakokupekisa bolingo na bino te po esika lobandaki nazalaki wana te. Kasi ndenge aza wana nayebi ke mwana na ngai soki aza na ndako te sejiri aza epa na yo. Mpe mwana na ngai najingi te na bavi ya balabala na babala najingi te. Ndenge namoni yo awa sejiri ozwi accès ya kokuta na lupangu soki ozwi kolinga oya komona mwana koti abo oyo komona mwana. Kasi bavi ya luwenge wana najingi yango te. Naza koyebisa yo bino noza soki misatu wana oza kolobanga kasi ye aza ye moko epa na ngai.
je naza lokola jisu na nga moko na mwasi na nga ndenga vanja eloko na koyebisa yo na ndenga akoli na nabete ye mbata moko te pe mwana na nga ndenga aza wana aza pe na bakaprice na ye kasi oyeba lolenge nini ya kovanda na ye soki likambo ozali mama na bino azali oyebisi mama na bino obanga te oye eza ndako na yo. Bon, papa na oki ndenge bauti osola na papa na yo awa atalisi yo oyo akoki otalisa yo nga nde eloko na nini naloba na yo yango oyo oyoki posa wana ya kozwa mwana na biso na libala mais eloko nga nangi natuna yo osambelaka. Oui, maman, nasambela naza chrétien. Oza chrétien? Oui. Oyamba Jésus-Christ Seigneur et Sauveur? Oui, oui, je suis du message. soki aza kotuna yo po aza mama pasteur mwasi na yo ayebisa yo ayebisenga ayebisaki yo oui nazalaki informé. yango nazosolola na yo héritier mpo oyebaki libala eza ndenge kaka olalola moki naza na posa na bala te eza na baréalité mosusu oyo bato bakenda kokutana na kati ya libala mwana na biso toyebi ndenge nini tobokoli na ye toyebi ndenge nini aza na kati ya ndako na biso mais yo oza mwana oyo outi na famille mosusu toyebi caractère na yo te toyebi profond ya kati na yo te alors tolingi tomona oyo ezali oyo ezali vie moko ya bien mwana na biso akende konyokwama te. Bon na ndenge nauti oyebi biso awa boye ndenge olobi mpona makambo ya kosambelaka osambelaka yango nazosenga na yo il faut oluka nzambe malamu biso pe to asocie basali na nzambe mpona lipamboli oyo ekoteli biso na kati na ndako lokola boza na ebandeli boboti te bobalani te ntango yango oyo avant ya kokota na baceremonie nyonso bokota na profondeur ya koluka na nzambe oyo nyonso tokoki kosala ya kokata balien ekatana mpo lobi nango bozala malamu na kimia ndenge toza na papa awa eza na makambo so ya mike mike ekoki oleka mais bozo comprendre ke oyo na se comprendre moninga mais mosusu ezali soki bokoti na profondeur te ekomela bino grave moyo comprendre eza te libala esalaka nini koya kobebaka yango il faut tolinga kokota na profondeur tokangi le porte te mais tofungo le porte mais faut yeba nini oyo yokoki lelo moni aza sukaje lobi kuna moni mususu ya ko mibulolo wana de pa ka ya mbushi non. Oui, Priska, obenga. Oui, papa mutabenga kiyo. Zeleka wana kwa kimesiku. Oui, patron. Dabengi deja kolombonda na yebisi ye mpona moninga na yo auti kobimao oza koyoka Boye, patron. ngana lingaka bosegi te mpona yebisi ye mcc kolombonda mutu na bino wana soki ayeji eza esika ya mosala ya kovanda kaka na mwasi libanda wana abandi kosolola masolo okotoyo baza koloba ye ce n'est pas normal mpo ndenge na yebeli ye mcc eza comportement ya mcc te mais soki noza kozwa baelema elema ya ndenge wana te mpo aza koya kobebisa entreprise ngana lingaka bongo te À vous ordres, patron. À vous ordres, patron. mais c'est ça dit nous tala baelema nini oyo nokukumema c'est bien oyo nalingaki na yebisi yo yango wana Boye, patron. c'est bien lelo na poko avobima mamasi abongiseli yo saka loso okende kotikala mwasi na yo Boye, patron. mwasi na yo aboti ata kopesanga bombo te je nasenga yo bombo Comment est patron? bien c'est bien merci kende dibana À vous ordres, patron. sikoyo akobima mokolo nini na maternité osobongisi kobima na ye soko naza kotuna ye mpona yeba ndenge akobimisela mwasi na ye na hôpital ye wana asimbi nzela yake ye babangaka nga mpona nini Papa, bien na bango kandi bazaka respect. En tout cas, MCC pardon. Nanda kuna biso bango ne ba correspondre na confort na nuance. Donc MCC kaka papa ko changer compagnie musu te travailler kana bango. nakoki kochange te
po kolombunda wana oza kumona wana kolombunda ntango azwaka makanisi ya kosala MCC protection tozalaka ensemble na restaurant se moninga na ngai c'est-à-dire bisika nyonso to na bomo bazali ukende na Kinshasa ya MCC ezali oza komona eza kompagnie oyo ya moke te eza kompagnie ya monene emonanaka po niveau ya organisation bazala nango no bazalaka bien vanda wana na ndenge nasolola nayo presque ya kuvanda ese oyebi najingaka yo nayebi papa si uzamona na ngai kasi oyo nasololaka na yo bapapa misusu bakokosolola na bana na bango te nga ndenge nasololaka na yo nayebisaka yo nyonso sofuri ye oyo nakukubombeli yo uza mwana oyo naza kudinga c'est-à-dire vie na yo ekende bien biso ntango tokolaka bapapa na biso babanda koluka mbongo balukaka mbongo na pasi tokola na bavie oyo ya pasi kasi meme kadi ya mbozi na ye kubota yo naza kudinga te ukende kukutana na bapasi moko boye eza liboso naza kudinga kaka uzala bien na vie na yo c'est bien eza posa na yo oyo meme kadi ya mbozi nakukanga yango te il faut natika osala oyo nyonso odingi ya motema na yo odingaki okende poto epai apele molaso na mwasi na ye mimimea so odingi te oza kosala oyo ya yo nabengi bishop mafuma twidi paster soni na Kinshasa natuni ye alobi tatotika nayebi te oza kosolola biso mibale yebisa ngai na famille ya mobali na yo oyebi comportement ya famille ya mobali na yo ndenge bazali naza siri ke po okendaka kuna oyebi famille ya comportement ya mobali na yo oui papa pour vous dire na barespect nyonso napesaka yo nakoki jamais kondima nasengage na famille moko oyo namoni ke ekosepelisa yo te quelque part ekozala une manière ya kodéshonorer yo po soki nakoti na famille moko boye oyo eza bien te ya makelele ya nini soki odécouvrir yango un jour esepelisa yo te nga moko nazwaki temps ya ovanda na bango et puis j'ai vite compris que eza famille moko bien anyengela presque oloba te bolingo ekanga yo miso te asa kolinga natuni yo loba oyo ya motema na yo oyebi yango très bien famille wana oui papa nayebi famille na ye tokenda kuna na héritier bayambanga bien façon na bango d'être osentir ke eza famille moko bien baza bien soki okote na kati ya famille wana okozala bien très bien ekambo ekozala te eza koyeba te c'est-à-dire mobali na yo ntango tovandi na ye tosololi ntango namoni ye c'est-à-dire yo oza na posa kobala ye papa c'est une personne dont je préfère passer le reste de ma vie avec donc je ne sais pas comment vous dire c'est un homme bien yo moko osololaki na ye eza bodingo mamu na ngai eza bodingo eza kosala yo bongo problème eza te nakoboya yo te nakoboya te mpo nakokanga posa na yo te c'est-à-dire oza kodinga opesa yo mosapi na yo aja lopete na loboko na yo eza bongo ti ndemaji eza bongo oui oui oza koloba oui oza kozwa engagement bien sûr kulwamba awa na ndako misala nanu awa na ndako awa eza kaka mama na bino ntango oza kozwa engagement wana oza koprepare ndako ndenge ezalaka papa misala nyonso nga munasalaka yo tosalaka misala nyonso awa apart boninga mo munasalaka mama alamba akutu rarement apart bilo na yo c'est bien moni nyonso natuni oyo natuni yo mpona bolamu na yo tellement ondimi nakokanga sentiment na yo te nakangi motema te natiki motema na ngai eza polele mobalana kende liboso ça va papa naza na course moma ebele bit ya veni na ngai ya
tita lelo ezaki par rapport ya place nazali na ba responsabilité nazo assumer na musala omoni lelo na vie pour mutu apesa yo valeur moko boye abakisa ba responsabilité il faut amona ka responsable moni ko la responsable eza tende na lati veste boye nde nazo ya mwana te epesa position to kilo na nga na musala voilà yango na yo swana bino ntake ba parents ba boti na ngai pona koza ba décision mususu nga moti na lamuki bona tona nous ba décision sans que vous ala au courant yango na yo swana bino c'est tout ça mwana kimbo ni amata non papa ngeke ku apply soleil zo kwela na poto non yon quoi papa nanga déjà grand garçon oui ceux qui n'abîment nanda oyo nakenda komi fandela yakisiki na koma responsable et la ligne kokisa la responsabilité nyonso o mobali faut assumer tango longo nandaka ba parents yango na ina sala siko na papa na se décider nazo bala non yale na sala ma ve trop c'est tout papa ngeke sokwela obala ozobala nana wa mam N-O-N non N-O-N twidi bayombe mulu mosu bubutaka yani héritier donc yo osilisi classe kala mingi te yo wana sikoyo ekomi ko no mama o papa en plus ozana courage papa oh yesu mwana David twidi papa mumeka raisonner papa soki na kanisi passion na mama liza na mukongo po yo lelo tanga osilisi na liete lelo yo papa ozor na courage solo ba mama na lingi na bala papa kanangi kanango muzola avec N-O-N